Mama, joue à moi les lots. Aux a déjà occupé. On a confiance. La personne a confiance pour les lots. Avec le journal de balle, tu musique. Il y a depuis 2007. Depuis la salon Kassabou, 10 hours. Les lots, on a là, pour la salon de gouvernement. Il y a confiance. Des années. La fille de ma mère. Les balles, elles sont faciles. Problème ezala ndeni soki ezala ke okutaka na mobali na nzela proposer eza différent na biso nga déjà nazala na mobali déjà tovanda na ye toyebana na ye ndako moko toyebani mabe na malamu bato oyo batraitaka biso wana bayebi bato oyo batraitaka bayebi bato oyo batraitaka bango baza baimpoli baza bandumba baza mitu esalaka te mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Jusnovitz ye nde coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokolo na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Jusnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, bonga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout ça na ba savon, tout ça na ba lotion. Donc vous contacter puis ça. Mama, joue à moi les lots. Aux a déjà occupé. Mbongo ese zoami. Nyose le quoi li solo. Salon Caroline, place des artistes. Oh, ils sont bien artistes là, salon. Salut la Moko. En tout cas, Salon Caroline. merci non en décolanga à confiance. La personne a confiance pour les lots. Avec le journal de balle, il y a depuis 2007. Depuis la salon Kassabou, 10 hours. Les lots, on a là, pour la salon de gouvernement, il y a confiance. Des années. La fille de ma mère. Donc, merci. Honoré Bisso Yaya. Allez, en tout cas, un moment. Donc, tu vas commencer à faire Azoya. Je connais tout là.
encore ese ka vomi eloko moko Mabitula baebele kuna. Jérémy, téléphone. Quand on est aux Awa, on est au Epseke Bino, ici quand on est maman Bijou la reine, un salon à Caroline, ici quand on est au salon Monzele, bon peut-être les motos pour le lot, ma gamboisa sombele sur la bisanga. Tout le monde est mitona moi moqué. Tu as vu que le lot est sombele, le lot ma gambonioso, et que vraiment qui toque qui est mal. Donc tout ça la maman Bijou à un salon. Maman Bijou bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment est le stress? Moi père? Non, non, père exacté, naza moi nzambe. Moi nzamba banga te. Et andenge nini, naza onzima, nyonso elekango bien. Bien sûr, nyonso eleka bien, ozala kondima penza, ozala kondima. Papa boyenga musalo na koka osala ngote ya kosimba boye. Donc nzambe ataka déjà lipamboli déjà lokwa eloko bandi bien et kosuka nyonso okende bien. Mais yebisanga déjà na likambo yango omona ke mondeni na ne batataka bino bata ba fia YouTube de ba kendaka na bino en toi omona likambo mondeni ereyeli na maboko. Bon vraiment libala eza facile te. Pour mes alandeni soki ezalaki okutenka na mobali na nzela proposer yo eza différent na biso. Nga déjà nazala na mobali déjà tovanda na ye toyebana na ye ndako moko toyebani mabe na malamu. Bato batraitaka biso wana bayebi bato batraitaka bayebi bato batraitaka bango baza baimpoli baza bandumba baza mutu esalaka te. Donc soki mpe nga bataka nga na catégorie ya bato wana bango monde baoyeba. Merci bango monde baoyeba. Mais tout le monde a mabale belé oyo koleka surtout biso bato toza public
ekitaki emataki ezongaki bokobala bien après quelques mois baretombe ezoyela biso na YouTube oza parmi bato okendaka feti ya leki na yo presque oyo après ça tomonaka baretombe nango eyaka na YouTube na babelle famille. Est-ce que babelle famille na yo balingaka yo mpe bazalaka na yo bien ou bien ça il faut tout savoir pour mon kilo YouTube est comme mystique. Vraiment non, ça bon vraiment merci parce que bandiminga femme publique de balobaka et ça facilité papa facilité ya ko vous si misa ba micro belete s'il vous plaît. Et ça facilité ya ko atavile mon simba ndeni ondimangai. Non ça bon merci parce que bandimanga naza na babokilo pe omona mama Monique na Luanda mama Dona oaza pe a soutenir ba musicien ba théâtre nganda Monique na Luanda eza facilité pa nzima yo aza mama mo pe aza yuma te à comprendre que non mwana alingi mwasi na ye to sani ba mama Fosine ba mama Lolita ba Edgar de Canto, ba Irène Lengo, ba belle famille nanga tina psychologie Vanessa Bibiche. Donc bandiminga. En tout cas wana na opesa bango vraiment merci vraiment parce que ba koti singa na kati ya famille na bango pe na ndako na bango. Ba koti siyo papa za mutu ya Angola poto mono tangi batu mingi ya Angola. Oui azali babenga baona li bazombo aza muzombo donc c'est ça. Papa za muzombo est-ce que maman Bijou pa yebi kolamba biloko bazombo oyebi déjà evandeli po bazombo bazaka un peu bato caractère bazaka bato mondenge est-ce que ndingo fandaka na papa yo moko oyebi mabena malamu oyebi pe biloko déjà oh papa lingaka biloko oh belle famille elingaka pour un problème pour y parce que so continue na famille abat faut baké bokilo na ngai ana mbongo nina lengisaka lingaka nini mama Monique na Luanda lingaka nini donc mobile no eloko ya lingaka so lambeli ya osepela nango liango bien faut yeba so yebi te ce que bokeka likolo za en considération te pas mobile non. Merci beaucoup maman Bijou. Considération déjà tout monde famille c'est beau pour ba te belé ba mitunaki mkoba kotika lettre ba o pesa biloko ba te belé ba commenter ba otuna mobala zaka wapi mobali ba internet balinga ko mona mbala moko pe se pelisa bango vraiment nga lobaka ndena lobaka na be mission mobile aza partout na bandundu na partout ezaka poto te parce que ba loba obali mobile poto obali nini donc bazoluka mobile uta poto asani ye déjà aza de la mwana Luanda et puis kenda famille mobimba pe ba na poto donc aza na kinya wa osaba makamna na kinya et puis je la reine na musala osalaka ndenge to monela rabino surtout bino bato bochaka mingi ba teinture na mutu oza yo ya gabi ye bakata bato ba teinture na mitu o bato ba shishaka bino na lolenge esenge bani ba jije bino siko yo moko ndenge ozwi papa zwi conscience yo moko ozwi conscience vite to honorer famille pe nzambe likolo na biso bato yo moko so sentir ngo ndenge nini ma Bijou abe didi ngade ana zwa conscience omoni tango baseyo tozalaka pa mangwau omona osanoka bongo s'en fout mais otala ngai eloko vome ezongisanga mutu pene natali mwana nga liboso divan kilman et puis aza mosala nzambe nakota nyonso na babeti swati oyoki likambo okeyi wana oke tuna non natali nga bike mwana nga mpe ye Bijou ye kuta ezala so olingo olatela mba ye Bijou boye te bato na te yaka omona yo moko nanu mofoyeba elamba na olata est-ce que ezala bien ata na okuta na divin te mais na okuta na bakamarade na ye na okuta na bato ateya bango omona mutu soki oza na conscience te ezama fo oza yo moko nanu batinda yo te ke na lokwa na bali fo na changer eza volonté na yo te donc yo moko ifo ozala na volonté oyeba naza mama faut naïba ko se respecter surtout nga ata kutu pona libala te naza yaya baleke belé naza na église na sambelaka naza pe na comité o naza na kati église ba mama bolingo
donc faut nazala kaka na ba comportement musu preuve ane ke baloyenge musu ta musu bovana ba kamera bo mela masanga na melango sute o mona baloyenge evita déjà baloyenge mo bovana un mo bo uti matanga obito vanda place mo bo na koka ngo pe sute e komara ke batomboli corps bokei na binoka pona ko éviter mambo belé comme ke mobile na finaki lisu mobile na lobaki to ya zongisa ki boy parce que tozara na ba problème belé mutu musomona alukaka yo azo occasion okuta na tamsu na ba matanga na ba fête place ko créer yo mutu musubo za ne bi omona na matanga ni comme faire voir au PC mboto abude au kamo e mutu na sola ne bo senga boina miso ba so poza mutu mabe osani bo me bana oswani donc mais ba tata bino surtout bino ba yaya oyo bo umel na musala oyo ba tata bino de tout sauf rien et tala ba yaya kuta mikolo ta baleki na baonde ba bali ko bala te dans la vie à ma bébé bazaboye mais lelo honorer encore génération na yo to mona ki Karine Pala ye pa oteki ko sala ye likambo lelo pe komito na yo ba ba jijaka bino ba traita bino na balolenge nio surtout bino ba yaya ba comparer bino na baleki ba bala bino ba yaya bo bala te lelo pe nzambe asungi bo sala la biso union oyo e ko umela libela ko lo banini na ba entando o ba to balingaka yo libala soki etanga maki soki ekomama mwasi ya kobala obala kaka to mobala soki ekomama ata osali ndenge ni ata okomi na sante obala kaka soki ekomama donc tobala te libala ya facilité nga avanda na mobali na nga ovandi mpe obi ntango nazala na ngai ye motema esukaka mais okuta mpe na mutu leti napesa vraiment merci mingi na Karine Pala parce que apesanga baconseil moko ondima te apesanga baconseil mo la reine apesanga exemple ya ye na papa ya biso maître omona ayesinga bitala kutu nga jour kutu ya libala nayebi kutu esprit nini eyela ngai na boya libala do mambo ebele do azongisi yo kote kobi navana ngaka na mobali yango mibala batu pasi tokoma obanga bambasu bampese po leti nga boye nga asambela na nga so lingi mobali na nga ta musu na ocha mabolongo na se yo moko otika mais za mutu musu asambela ta okene so mbetenge akebokelo mbasu akebokelo mpese omona babiloko nyonso tone foto yeba yango bandeko ebele baokufa na âge na bango te donc c'est ça na âge na bango te bandeko ebele baokufa tokokaka ke mwasi na mobali so no babalani te bavandaka ndako moko tomona na okota na ndako ya libala yango kolamuka na mobali kolala na mobali ozomona elongi oyo chaque jour chaque heure chaque minute naomonaka elongi moko naomonaka elongi moko mais yo déjà ofandaka na papa esika moko bozocontinue union yango ezosala ndenge nini nakumisaka nzambe asikatenda osambelaka pa sikatenda nasambelaka na église du Dieu créateur Dieu de sikatenda nasambelaka pa sikatenda te donc nakumisi ye parce que aza malamu po baloba oyo ekomama esi ekomama na bafamille na biso towana bandoki bazali batamitema mabe bazali mais sikoyo ya olobaki no libala oyo esalama te to mwana wakozwa na classe te to akobota te mais so nzambe asa akomaki ata oye ndenge nini ekofasame te po déjà komama donc libala eza facile te faut koyebaka komaîtrise nde balobaka soki bose comprendre na bino bovana na bino bien oyebi caractère mobali no oyiki na minute ya siliki so na pusani pembeni mabe ekozala donc il faut na éviter nazela na doser eza na mibali mosusu basengaka pardon te leti mobali na nga ta asali mabe asengaka ne pardon te omaîtrise ka bongo mobali na nga ta asali mabe yo ozela liboso na ndo oyeba te na ozela mpenza ki mabe asali osengaka pardon bovanda ta 2 semaines so mpo kangi elongi boke na bino ka bongo mais si na comprendre nga bipole likambo ya monene na bomele na oka moto sikoyo papa asengaka pardon te yo okoti na union oyo eza ya kozonga nsima te ya kokende libela ntina bokoko na bino ye moko ozoyeba kende na koti awa na obimaka lisusu te noke wapi tokoma oluka place mo ovandisi moto osombelo ata cercueil tokoma oluka bongo mivandisi na oyaya obanda otambola tambola oyeba na yo te
nyangi nazala kwa mami Nathalie Fikipo. Maman Nathalie Fikipo là papa. Nde bavana na papa Paul Fikipo. Maman Emel Lili Moussoamba nde bavana na papa Titi Kalou. Donc ozomona ba umeli baza pe na poto. Maman so Irene Motema Tony Lopez bakenda poto tongo ba umeli. Nde baloba na poto kuna mabale eumelaka te mais bango baumela na bango. Donc ya on a bezaka likambu ya koyokana so boyokana na bino mabeza te. Baloba ke o bomona mukola libala boye mwasi na mobali boswani lokwa bomi boma. Ezaka nini diable ndako yo déjà au check de mabolongo na se ezalaka envoûtement. Envoûtement hein? Eza envoûtement. Toka ba témoignage belé moi ça mbali babalani bazongi pendaku ezaka pseudo basalelaka et boma libala na bango. OK. Donc bango mo place ba vendre ba bi kala likolo loko o nde bomi libala. Ka place ezalaka mobala tuninga na ebisi ezakuna donc problème. Donc ezala makambu ebele mamba libala soki boana nzambe te eza passe. Bosambela na papa sika moko? Oui. OK. So exemple oyo ozopesa biso ozoyebisa biso yemoko déjà ozwi exemple ebele avant bala malgré ça kina mobali ndako moko na yebike bayimboka ba otala biso ofanda na mobali ndako moko maintenant bo koma kine sika otokomi lelo te ba exemple ebele ozwi ke mobali ba robala na mwasi lelo lobi mo ba problème ba roza peine ndako moko bavandaka mais kolata na ka alliance mo na lobi na ligne de miel ba problème nuit de danse bo bitumba poto yoki yango ebele na nyonso wana on s'est préparé déjà forte le quoi moi si ya mabondeli le quoi moi so abuka kama bolongo na se oui hein pose exemple belé ya batu ba pesi yo sanzambe loko ezate sanzambe loko ezate na webisa yo au moins mobile nanga za na famille ngape na famille nanga donc ipona kota na famille wana ifo nzamba nzima soka boya ki alinga olinga te eza batu mususu ata babalani te asana bango un mois 2 mois bakabwani etanga maite ozomona boko vana na bino bosali ba 10 ans bokabwani donc c'est que etanga maite toti kaka nyonso pa nzambe volonté nzambe sala ye moko yebi soka ko mema biso ti to kokoma bakoko ye kaka fa mema bino penza po déjà bo wumeli ah oui soki ko mema biso ponga na koloba ona oloba mais nzambe ye moko ayebi bakalkile na ye donc bakalkile eza ya nzambe. Merci maman Bijou la reine donc lelo aza reine ya soirée ya lelo aza reine ya makambo eko salema lelo donc eza sombele biso déjà to kozala wana na bingi pourquoi poneli biso na coutumier to la ta pembe photo za motema pembe motema pembe place na vandi na ota bino bozongenga ba angelo motema pembe na civil pe toza pembe tonyo so pembe na religieux nde to lata penza bokoko to lati na so teni na so liputa ezala bien moi so kaboli bongo mobala okolata no costume eza pe na mutu musu pe alingaka ne liputa te eza yango pe obligatoire te mais na religieux vraiment eza bongo. Pourquoi kaboli bongo ke ne to yebaka na coutumier to lata liputa na religieux to lata ba soirée mais même so na religieux to lata maputa na ba coutumier na ba civil po to yebi ko ba civil za ngoka ba pembe ba thème mais pourquoi même so na coutumier to yeba za bokoko mingi ezaka molimo mosantu nde ezomemanga. OK molimo ezaka molimo santu sa molimo mosantu osala te nga na esaka molimo mosantu akonduire biso totambola na ye po tomona mpenza boye bato basisi makambo nyonso babimaka boye mwasi na mobali bakufi omwa mobali koto alingaka ya boye na sale pa batutie na motuka komi vadio boye na boye makambo eza ebele donc sa molimo mosantu tosala eloko te donc ye atambwisa biso aconduire biso bato baotuna na civil na coutumier nyonso eza lelo non eza lelo te tosalaka coutumier tosala coutumier lelo civil eza le 19 vendredi prochain. Ma Bijou la reine, est-ce que Koba la bino et puis c'est bateau esengo mingi mais le la bino na bino on dirait boza rappeler na ba moi ba ranker na kata mitema est-ce que ben ici presque bino ne bozalaka nde bozalaka bino na lisanga wana po ezaka o ngana zara na ete o ngana solisaka ete o bato na ngai o ba ya ngai est-ce que yo poza bongo
ngana na mutu teke oyo yanga oyo ande na mutu nyonso po vaneke bato nyonso basepeli Sergio Cordon Maralobi bakamano nde baokana jour alibala no namoni ba na esengo makasi omona bebakata kala te boya boye po tozana na matanga na pesa mes condoléances vraiment mes condoléances na Da Silva o aza moko na biso akufaki atiki biso donc bolamu ya mwa mobali wana nakokai kozanga te yango moni na yebi yo eza makambo ya Nzambe parce que nga na yebeka ke kobima semaine prochaine mpona za na ye na lela ye mais babimisi ye kaka jour ya coutumier na nga nayebi te na osa ndeni soki mpe nayebaki programme bango avant nangaki nazala lelo te na coutumier na nga parce que eza pasi topedre moko na biso azalaki azali mutu na biso ya lisano acteur monene na point noir bapapa océan Christian Shoga, Pululu, on soutenir Pululu, Epela, 7e baga, Bakata, Bagabouye, Top, Gino là, donc Moutayebi Da Silva te, donc les a passé. Au Kozanga Mbongo, au foutelo à séjour, à foutelo au pied, billet, avion, donc au fout un salon à prêtre, donc à Balouké, à marché, comment ça va? Donc mon lit, mon épée, ma vraiment la kimia Da Silva, Bakundae Lelo, quand vous avez un cinquantenaire, Basakuna, moi, Baya Bouena, Tongo, Izate, Bazano Kuna, Zidane, Zidacho et Bakata, na ange boya boy na solo boya ozwanga. Merci beaucoup totika yo mo moke o mi pete la moto basala o likambo yango mo de conclusion pour notre sollicité mot de conclusion na yo na baimboka o ba otala ona ko mo télévision. Vraiment na pesa merci na première dame Maman Denise Nyakero Tisekedi na pesio merci na fondation Mobimba. Et surtout que nous avons vraiment traitement, nous avons assurance maladie. Merci vraiment na soutien na bino. Donc ba soutenir biso na santé, ba soutenir biso na ba makambo ebele. Merci vraiment na moni maman Kati, na moni maman BBC Batutu na fondation Maman Denise première dame. La bosanité, maman na biso, maman Olive, maman ni mama Waro, maman Batoto atika biso pété. Merci. Na maman ya nga Sylvie Bongo, maman Angèle Kana, papa Damien Dimonekene, papa Dani. En tout cas, na pesi bino ba merci belé bande ko nyoso ba na esengo. Ro ba côté ko na bino ba sarbo sakala terre. Ba tout ba na enveloppe ngoma ya kafu. Non, batu nyoso ba na esengo. Neti maman Nathalie Fikipo. Ton na betela ki cela sepele makasi. Esengo. Yo ga Nico. Ya Nico ko déranger biso te éviter pourquoi ça bon caméra no ekati otoni nzambe na ngai. Ah bina boki maman Nathalie Fikipo mingi. Eh, voilà il faut na boaka ye parce que asalenga ba bien franchement. La papa Mso Fikipo, papa Jeff Bokungulu, moi na Bokunzo Mpela. En tout cas, na obosa na bangote. Omoni okoza na mbongo, mais so zangi muto soutenir yo eza passe. Ozana mbongo mais oyebele oni no sala te. Mais so zana muto yebiso ke sala boy. Donc vraiment la pesi batu nyonso famille nanga, belle famille nanga, binope. Donc na yebisa ki po sepela ki donc batu nyonso baza ko sepela. Merci beaucoup première partie. Ozo Clongo awa esika wapi totika maman Bijou la reine basala e monzele pokala mingi te awa eza ba 16h 17h ba 14h heure na Congo po 14h 21h déjà to komi 11h awa non comité donc dans zela e po on a kende kuna déjà OK na salle déjà so basi so souki apoke na salle souki apona na OK salle OK merci beaucoup to comme na biso na suka ya malako na biso ya lelo donc première partie na biso na yebi ke boza ebele o bozui occasion ya kotala biso bolingaka ba actrice na bino bolingaka ba acteur na bino
oyo basalelaka bino mosala na motema na bango mobimba esali bien. Donc tokobetaka milolo mama Esther aza wapi aya kobeta milolo esali mpenza bien. Bato bafingaka, bato bakritikaka, bato balukaka badefo ya bato tozala biso tozala public, mais Nzambe azoconfondre bango, Nzambe azotia bango kaka na se, azolakisaki aza Nzambe makambo nyonso ezaka likolo. Merci. Topemi ndambo, c'est tout juste après. Bonjour maman. Bonjour papa. Tout le monde est moi. Tout ce qu'on comprend était en ignorant. Nane sewa makasi pour nous l'attaquer. Azar na mokile zalate. Azar na mokile zalate. Parce que elle a battu mususu bazara soka zui. Et que moninga na zui te. Donc ya mona ka ke moninga na zui, moninga na ozwate. Yo soko bali tana yo ekoke pa Nzambe, mais pas Nzambe moninga na tana ena ekokite. Yo babaka azar na mokile zate. Bijou la reine babali na $3000. Babali na $3000. Merci d'abord na papa Eric Boss. La Suisse. En tout cas vraiment papa Eric la personne merci mille. Non, esengo nga nango. En tout cas, on a lobby azar panza mezalate. Et puis bino bala netinga bala depuis 2020. Uninga na batera ko seka ete. Na bala mwana muke na bala tanga mwana muke. Yana batu mususu ba bali, muninga na balite oseka. Omoke azar panza mezalate. Asa panzambe zalate en tout cas nana minga olobate na ki depuis lobi na butu to lambi 4 cartons Thompson babia kolia komeleze kolia komela 4 cartons Thompson donc to lalité 6 cartons soso soyo salini 6 papa la sali nyonso donc yo sai bilo nyonso to sai bilo nyonso osko spécialiste ya makaebu et pas diamant parce que côté kuna yo yebite te côté kuna na yebi na ngasko ya spécialiste mbinzo makayabu nga sai babilo musu ba soso ba Thompson to kali babilo musu ba Jeze ba nini bon ana minga olobate rendez-vous na pokwa babi kolia komela kolia kutu na ndaku na ote poso ole na ndaku na yo na sala okokolia te po osanza po kolia komela ba 5 tours kande yo linga makambo eza awa. En tout cas merci papa Eric la Suisse boss Mbamba yonde masolo yondo kangi masolo na $3000 nulle part ailleurs na monate nana minga olobate na bika na monate bazozo makolo kilo na ebite so bala ba sexy so bala sexa basi so bala sexa mibali to ebite boke bazozo voilà bataille nini ba virgule boa kaka nana minga olobate bayo. Bonjour maman. Bonjour. Boni.
esengo nini oza nango mama? Esengo ya makasi, esengo ya makasi. Donc grande sœur penza, grande sœur donc posa kolela esengo teleme eleki, posa kolela, posa kobambana nayebi te na sale. Oyo ezaka kolamba yango tolamba me ya mokolo don ya esengo. Soso otali bango liboso ya camion conseil nini okopesa bango? Baza malamu donc so nakopesa bango conseil donc nakotia na nzambe liboso, nzambe apesa bango makasi mitema minene, apesa bango mitema minene oyo bakofo libala eza jete, libala eza jete. Donc nzambe apesaka mitema minene, nzambe akoba na kobatela biso donc bakokisa mokano na bango da bakokisi me eya lisumu makasi bamapasa. Donc po biso da towana mapasa na famille nga moko na alana nalandi bamapasa, nzambe apambola mapasa ebele ebele na sepeli makasi kwa. Merci beaucoup.